Mboto ya ndem déjà était mafuta sikezeli nga bino la kandam bande ko babolingo kana kadra ya actualité to lisusu lelo na dossier 7e bagarre. Bande ko babolingo 7e bagarre entre la vie et la mort to bondela pona ndeko. Eloko nini ezoleka na ba artiste comédienne. Toloba nini bamso balobi boye prophétie de la foi parce que maloba na ezalaka po banga bamikolo eleki ya baprofete oyo bapesaka toujours baprophétie ke moto bakomele bazokufa bapesaki mpe estce eza confirmation 7e bagarre bandeko na minute oyo nde tozosola boye aza na kati ya koma. Ça fait déjà quelques jours ndeko nanu alamuki te depuis mercredi 7e bagarre ana koma lelo 3e jour. Prions nzamba kitisa mano likolo ya ndeko mwasi o. Eza nini rando eza nini bandeko yango tango bakopesa baconseil bemission ezosalema bato baozwaka mamonie maseki bato bazaka na distraction bato bazaka na loyenge peuple congolais longwa na distraction bandeko bacomédien bolongwa na distraction. Qu'est-ce qui s'est passé? 7e bagarre c'est l'information tozwi dimanche bazalaki en famille bino bika mama on ndenge ezalaka mutu na mutu azala libota n'est-ce pas ana baleki oyo basi bakoli mpe et chacun fait sa vie. Petite sœur na ye ayai kotala ye na ndako na ye babenganaki nde ezalaka mikolo ebele tomonana. Petite sœur akwei chez grande sœur bakaboli mwa ya kolia ya komela ndenge ezalaka kaka bapanze na bango na pokwa la sœur azongi epa na ye lundi babengani te mardi babengani te bayebi que non tout va bien de l'autre côté et puis de l'autre côté bizarrement le mercredi on appelle sa sœur sa petite sœur bazaki ne dimanche pour nous que no yaka mbangu ta sœur va mal nini yaka akei yana ya koyaki bakena na hôpital bameki ko réanimer ye ndenge ezalaka kaka alamuyi kaka te ba réanimer rien babengi basel na nzambe baye basambeli mpe eloko te et fallait ba docteur ba examiner close the door please bayeba c'est quoi les problèmes. Ba docteur bameki ko examiner je sais pas ce qu'ils ont dit mais bayebisaki ndeko na ye ke elle doit passer na babengi yango nini faut ba intervenir ye d'urgence il faut pas opérer. La sœur n'a pas donné de précision par rapport à l'opération cerveau jamais docteur akoloba to opérer opération en une autre éviter ça en sens te donc nde bato bazoloba ke non balobi te soki eza problème nini mais baloba te ça sert certainement à l'obité de quoi il s'agit parce que jamais docteur a pu cette information en ndambo so eza elo mumba mona clair te baloba ke non to mona clair te mais par rapport à opération ba préciser d'urgence on doit l'opérer mais to éviter ce qui ezali opération ya nini ya motu to éviter mais ce qui est vrai bameka ko ranimer eloko ezosimba te basambeli eloko te donc ndeko na biso mwasi ce que vous devez retenir eza ke azo bouger te azo lia te nyonso yaye bazosala donc place alali wana s'il faut kolekise mwa mai na nzoto mwa esui ndenge ezalaka surtout bamboka kongo moto bato nde bazosala yango ye moko aza inconsciente koma ndeko akoti koma donc aobouge te eloko te mais azopema c'est très dangereux hein, comme état ou situation. Raison pour laquelle personnellement si je fais cette émission eza mpona premièrement kopesa information to pe news deuxièmement kosenga na bandeko to prier pour notre sœur troisièmement kopesa conseil comme ndenge to mesana. Bible ezoloba le malheur n'est point de la poussière. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre sœur? Eza réclamation compte à rendre bisimba simba. En fait, la question est tournée tout autour de la place wana.
et bino boyebi spéculation chez les Congolais et loko oyo ezalaka déjà, donc c'est dans les sangs. Et il y a des gens oyo ba lobby ba rumeur ezotambola ba lobby na moni même commentaire mo quelque part en émission moko mutu mo penza komi na se wana Theresia et po atie ba emoji ya kolela. Pourquoi komi bongo? Simplement parce que il y a quelques semaines passées, plus ou moins 2 mois, je crois 1 mois et demi comme ça, ou maximum 2 mois, toyebi 2 mois même pas, 2 mois même pas, Suzy nde banda kufi, je crois esali ba 2 à 3 mois. Mais à part moi ba makelele lekaki tout autour ya ebembe to pe matanga Suzy, je crois moi parce que ba semaine sekulaki après enterrement na ye, tomonaki makelele entre Thérèse et Anna 7e bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Thérèse aboyebi mwana ya soki ya ndeko na ye oyo abokola apanzaki esango kazalaka ndoki. Toyokaki bamasolo wana kanyokola ye na soki bana na ye moko propre Thérèse atindaki so mpe moto aviole bana na ye po bato babande kosoupçonne kolobaki no mais eza normal te aza na bakisi to nini. Esaveraki ke kaka nde bazalaka baproblématique entre bango 7e bagarre na mama epela bata baproblème po bazalaka bamasa bango mibale basambela église moko bapriere na église ya liloba epai ya prophète Konde. Esali ke 7e bagarre na mama epela bake kosomba likambo wana nde tolobaka na lingala. Basombaki makambo yango makambo etali bango te bake kokota yango bino boyebi kaka nde bazalaka e bakreelaki yango problème. Ndenge mwana Thérèse alobaki ke Thérèse aza motema mabe aza ndoki tout ça e bango basombaki yango mpona koaffirme mpe koconfirme badire ya mwana wana. C'est comme ça Thérèse bato bayebi Thérèse a moto akanda et c'est une dame oyo qui ne se laisse pas faire au fait. Nda silikaki tout le monde ba voice etambolaki asalaki 7e bagarre voice en disant que soki na siliki na lobi na réagir ondima en fait mais lingala moi ba forme wana bondima te ke koza ngai oza vraiment mabe makasi do bo imaginer te loko osalema pe koleka yango bandeko tosalaka très attention na bamaloba tobimisaka epela kaka lokola ndenge aza kaka epela mpe abwaka ye alobi ke 7e bagarre asala sport donc soki yo ngalaka ye azala mpe moto ya makasi to boyoka na solo nzoto et c'est sur ces paroles et nde banungunungu baspéculation ezokotambola pour dire que certainement il y a quelque chose qui cloche quand nde bazalaka entre bango biso nyonso toyebi ke baartiste comédien entre bango so mwa bakotutana ezali bagp ya mabe ezalaka eza na moi eza na butu mauvais sort bamambutu oyo toyebi wana ya bien te wana nde lokola kongola azala mpe moto kokanisa bato mpe bakanisaka bakanisi lokola bazala mpe bato ya kochrétien to mpe ya koloba so likambo ezali bino boyebi congolais de baspéculation eza kotambola certainement eza Thérèse bon so ezalaki atake baagressaki on peut comprendre peut-être on peut dire naloba ta comprendre so ezalaki peut-être ke baagressaki on peut dire que non ta mosusu ntango mosusu ye moto atindi bato basala ye mabe mpo alobaka boye mais ndeko akwei ndenge ezalaka moto asali crise toyebi te toloba nini Thérèse moto abwakeli mauvais sort loin de là ce qui était une bonne chose juste quelques jours après kuswana na bango wana et comment 7e bagarre je crois ou bien mama epela ou soit bango mibale basenga ye pardon lo mwa bongo nayebi te soki moko na bango to bango nyonso mibale basenga ye Thérèse ya pardon pour dire que non ya nango kaka moi bambrr ndenge ezalaka nayebi te soki ezalaki epela ou bien 7e mais surtout ou soit to bango mibale basengaki Thérèse ya pardon. Donc moi je doute que ezala Thérèse surtout que basengaki pardon babongisaki basololaki bino boyebi entre bango balinga mpe ya moko tutana
babi que nous sommes encore moi brrr ya on te sala yike et mo ndenge zala mutu epeli bino bebi Congo ka pétage donc ils n'ont qu'à pétage mais bino bebi congolais ya on a le bagana bandeko faites très attention atana sa kanda et contrôler maloba et tam sur le banoka pona kanda mais lobiso likama to likambo ye bakoya okango ndoki pamba yaya keba mama keba na kanda keba na maloba même Bible zoloba lorsque vous mettez en colère ne péchez point. On peut se mettre en colère. Mais la Bible nous exhorte de ne point pécher lorsqu'on se met en colère. Et quant à notre sœur, moi je crois que eza ba réalité ekomaka hein. La vie c'est l'ensemble de tout hein, na mabe na malamu. Ouais, mutako bela, mutako sala crise, mutako sala malaise, eza ba makombo koma mambo yaka. Mais na osenga ka to bondela pona ndeko parce que c'est un cas oyo et ça très dangereux. Ça peut amener quelqu'un à la mort. Et bah te belé au balekan zelo na ming bazonga te tozo souhaité te to le bete que ça les mabongo nous prions notre Jésus Nzambe ayoka ma passe à la grâce que notre sœur revienne et surtout que va prophétie l'Obama qui paie pesama ki pe ba prophète ba prophétiser ba loba que non il y aura encore des comédiens nous bozo kufa karane oyo ba rolandana yo so pe basimi baleso ah pardon nalina lobama mbona penda trop a te pona opesa to bobangi et ezate même si ça pona bobangi ça te ezaka que notre so alerter to pesa information neto mesana to so pesa conseil et surtout to senga prions pour notre sœur septième bagarre nzamba sungai à se rétablir. C'était ça les messages d'aujourd'hui. Si vous aimez le bosseur pour visiter biso si quel biso moi le bonnet ça biso bien et moi like moi commentaire si je suis allé à les écrire. À part ça, tout le monde aime la semaine. La prochaine épisode, quant à moi, je vous aime. Et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. De bonnes choses. Merci, au revoir. Moi, c'est la grande dame. Au revoir, bye.